mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Loposo mwindo to bundela mabele. Bundele mato bundela mabele. Bundele mato bundela ikono. Baindo, 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 totelema, 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 sengo pesa soko masolo banda kuna bine pai wana pena bozomi bele ya kolande émission éveil ya conscience, émission éducative, émission ekelama na likanisi moko ya kolakisa moto moyindo ye auti wapi, ye akomi wapi, pe ye azali kokende wapi. Ne yango mokolo na mokolo tosalaka effort ya kokende kokundola bandeko nyonso bazana makanisi ya malamu ne tina ete ya koyaka kosolusaka etulukuta bandeko na bango bazwa libako kolandaka biso na manaka na biso baindo totelema. Mokolo mwalelo tokosolola sur bomo ya baindo. Baindo bakilama batikala na pasi o bazo vivre libela na libela eza destin ya baindo to lolenge kani. Est-ce que eza pe na mokolo baindo bakokoma malamu na kati na mokili na bango baza na continent le plus riche du monde pe baza raso bazonyokoma pe koleka mokili mobimba baza na bamaya minene kasi bakelelaka maya komela baza na bazamba minene kasi bazokelela biloko kolia baza na bamabele oyo ato oloni likolo ya mabanga ekebota kasi nzala na mboka baindo ya kosakana te. Continent le plus riche, mais tala ndenge population so kima akene na ye Asie, akene na Amérique, akene na ye Europe, akene na ye Océanie. Ne yango masolo evandisi biso na mokolo mwalelo. Nani invité na biso na mokolo mwalelo? Moko ya bakambi na kati ya lisanga ya basali ya mbuta machwa, moko ya balisanga o ezali na kati ya religion africaine na bokamba mfumuko soki muzala pana na Angola. Ndeto yambi ndeko manzambi timba ndeto kosolwa na bango na mokolo mwalelo sur bomo ya baindo sur pasi ya baindo ndeko manzambi mbote na biso mbote nokotambi. En tout cas merci mingi pour l'opportunité pe libakwa malambo pesi biso ya koya lisusu kosola na bandeko baindo et puis to pesi bango merci mingi na bato bazwa libaku ya kolanda biso yambo na vuva mu TV pe bongo na ba plateforme nyonso o eza bongo na internet. En tout cas une fois de plus merci mingi pour l'opportunité. Boni nzoto bon nzoto eza kimia na kati ya etumba. En tout cas tozo koba penza pena to kanaki kolandela masolo to solola kina bino to baite photo songisa to benga ndeko na teni ya plateau to solola na bango sur pasi ya baindo 21e siècle kolia pa ya baindo c'est eloko moko delix. Soko oke na Europe, oke na Asie, eza na ba restaurant social. O muta ko zana mbongo take kolia ofele. Mais 21e siècle awawa. Afrique o azali na plus ou moins 70% ya richesse ya mokili mobimba. Population pauvre na ba domaine nyonso ya baindo. Baindo baza babola. Na domaine politique ya baindo saka ya malunga te. Na domaine ya science wana kutu koloba te soko kepe na domaine ya spiritualité baindo pe bayibi na bango eloko te baindo nyonso voir même biloko nyonso moyi nazo salela be économie ya baindo biloko wana nyonso eza kaka donc nakoloba nini bakeli na yango eza kaka bapaya baindo baza condamné ya kotikala na pasi ya oyo libela na libela nini eloko basala o balobaka balimbisaka te o baindo basala pour te ba mériter pasi ya boye de génération na de génération babota maka bakutaka pasi bakufi batiki pasi bana na bango bakoli na pasi bana na baboti na pasi nyonso na pasi maloba epai na bino mokami manzambi matondo mingi noko tambi pona mutuna na banzi likambo nyonso ezaka na ebandeli na suka na yango lobi baindo oyo lelo baza na kati ya pasi bazaki na pasi ote bazalaki ko vivre malamu na kati ya mokili na bango tango bakambemaki na tata mokili na nzela ya mbasi kapita na bango. Mbasi kapita ni nani? Bino bozakala bozakala temo bolobaka mbasi kapita. Bomoni soki tolobi mbasi kapita elingi koloba bakamba maki na mokili likolo na se à travers un superviseur na bango oyo bongo azape na bebengeli ebele na kati ya bakota na biso
ndakisa tobengaka Fumuamba, tokobengaka Mvidi Mukulu, tokobengaka Congo, pe bongo na bongo. Nde wana ye wana kaka. Donc problème ezake na baebengeli nyonso o eza na bikolo to kati na bikolo eza na kati ya Congo, sinon na Afrique, nyonso wana o bakobenga ata balobi ya Congo, ata balobi Mombianda, ata balobi Mungu, ata balobi Mpungu Tulendo, ye wana nde mbasi kapita. Nzokande ezalaki na moma moko oyoyo biso baindo tozalaki na gloire ya kokonzana yango mokili mobimba pe kokambana yango mokili mobimba. Kasi ekomaki na tango moko tango toye koyamba loposo pembe na mabele na biso na mabele ya Egypte to se servaki na bango lokola besclave. Alors na loi ya équilibre tango bino boseme madesu bopikola kaka madesu. Mais tolingi to rappeler loko moko eza très important o esengeli baindo bayeba par rapport à l'introduction na bino. Baindo bayeba bakobika avec usa consentiment na bango. Pour kobika na bango zo dépendre pas nécessairement na bango mais dépendre na mutu akela bango. Personne se dépendre na mutu akela bango. Azomona ne pas yango te. Bon, oya akela bango mokolo na mokolo azosa l'effort ya kotinda bato baya ko interpeller baindo kwa ko lakisa bango lolengo bazo vivre za lolenge ote o bazalelaka. Pamba te tango oyo mopaya o biso to nyokolaka ayaki ko découvrir biso le 3 mai 1491 wana na Empire Congo nde esika wapi biso tolongwaki baye ya tina pe tokomaki bongo bisalelo pe bongo enyatelo ya baye wana to perdaki boyebi pe bongo tokomaki bato tozalaki lisusu komiyeba te. Nzoka nde pona ko résumer baindo soki bazo souffrir ti lelo eza kaka po baza na boyebi te yango ezangisi bango makoki ya komiyeba. Ngeta alors baindo baza boyebi te. Baza na boyebi te yango ezangisi bango makoki ya komiyeba. Nzoka nde bato bamiyebi te bazalaka na aptitude moko boye bazalaka bato yo bazala ba arrogant. Bakoma lolendo. Et puis bomo ina bango komaka sélective ba komisaka bomo ina bango mokuse baza bato ba normalisaka nyonso donc ipona ye nyonso eza normal. Et puis bato wana bakoma kosala confusion ya esengo na elengi. Nzokande oyo nyonso baindo bazo vivre lelo eza kaka elengi eza esengo te. Bato wana bakomaka musika na réalité basakrochaka mingi na vérité. Nzokande vérité eza réalité te. Ngabe lo kumsuna so yoka olobina bayini bazana na boyebi te ngana zo mona awa lelo plein ba université tondi na mokili ya bayindo ezo pesa boyebi ben institut supérieur tondi mokili ya bayindo ezo pesa boyebi ben école supérieure boyebi to kendo ko so na telo bayindo bazotanga eza penza bo tozana ba licencié tozana ba docteur na ba domaine nyonso ba licencié na ba domaine nyonso ba gradué na ba domaine nyonso na ba système kutu ya siko ye ya ba master nengi ko lobake bayindo bazana boyebi te. Mais est-ce que ba université zaka na kati ya mokili ya bayindo ba université za pe na Europe eza pe na Asie kasi saka mokili mobimba effectivement batu nyonso bazana ba effectivement est-ce que condition ba universitaire ya Europe eza ndenge mona condition ba universitaire ya Afrique nandimite ko koyebisa ngai ke mutu oyo atangi université na Europe aza na même rang d'abord ya compréhension et puis même notion comme sur la créativité na bato batangi université en Afrique. So boke c'est des autres rapi biso nyonso to kende kotanga mais na kati ya terrain comme ba misusu ba mona na ke batanga ki malamu koleka baninga. Problème eza ke biso tozotanga te mai o esengelaki na biso kotanga. Nyonso o eza na kati Afrique na ba domaine nyonso ezalaki planifié par l'homme blanc pour maintenir l'homme noir na kati ya subordination. Oh, na kati ya dépendance pour na éternité. Donc na ba domaine nyonso. Tout, na spiritualité. tout. Na science. Na nyonso. Na politique. Na nyonso. Qu'est-ce qui tango monitango bosolo ba ndeko manza monitango bosolo ba biloko esaka malamu bo portaka pe ba preuve oyo so la kisaka tango lobi ke
azalaki destiné na programme mondial établisaki pour na ye azala subordonné na ye éternellement. Olobi na ba domaine nyonso. Mais quand on lit la biso, dans chaque domaine, par exemple la science, na eloko boye, na politique, aza subordonné na eloko boye, na bonzambe, aza subordonné na eloko boye. Tant on olobi ka to sa ba subordonné tiki batu bo, peseli bango ba exemple était to sungi pe ba téléspectateurs on peut. Bon, ndaki ça eza simple ya kopesa bino to keming na aspect ya religion. Bomoni nokotambi na Congo toza na mangomba ebele. Belé. Peut-être tokoki koloba na Afrique toza na autant des églises au continent mon côté na kati ya monde eza na sorte d'église ya ndengwana. C'est biso Afrique to sambela makasi et précisément Congo. To sambela penza makasi penza. Voilà, donc ni koloba ke tant to sambela makasi et sengeli pe fruit ya losambo emonana. Na positivité non? Kasi yo fruit ngo so lingo monela on ndenge. Mais c'est ça. Tango oyoyo batu bazoye batate ndenge ni ya ko exploiter ata manga ko transformer ngo jus po bateka libanda po na mboka na bango esunga bango ba créer autant des sociétés tango bazoye ba même ata utilité ya tomate te tango bato ba utilité même pas ata ya paipai oyo donc paipai po mona na utile to paipai po za la transformer manga po za la transformer il faut que na Europe nde bozo bisabiso ke rôle ya ba université oyo joue en Europe yango na peso jouer en Afrique ozomona na clair ke nde te bisabino na secteur to pe na aspect spirituel déjà biso toyambi bonzambe ya bapaya tango toyambi bonzambe ya bapaya eyaki na objectif nini na kati Afrique ya kotia biso na dépendance totika la libela basambeli tozanga koyeba raison o basambeli la batu bakoki no konyokola batu benena komo nzambe ata yo moko effectivement est-ce que boyebi ke même ata bato biso le pomo na bayindo bazolo bake toza ba israélien ya molimo et puis bango moko bami lobeli ke ndenge toza ba israélien ya molimo elingi kolobake biso na ba israélien o biso toyebi toza na bango na même pied d'égalité ya raisonnement ya stabilité sociale ya makambo nyonso mais kotala boye visiblement ezomona na penza ke no biso na bango eza butu na moi pona nini tolobi boye différence ya makasi pona nini tolobi boye soki totali na kata Israël ezaki na 12 tribus na 12 tribus wana eza na 2 tribus lelo o etikala symbole na Israël eza tribu ya Juda na tribu ya Benjamin otosobenga ba juif lelo voilà état hébreu nzoka nde les juifs là biso bayindo tolobaka parmi soto kena na liste ya les 10 grands milliardaires na kata monde nous les africains toza classés te hein mais toza ba israéliens na molimo entre guillemets mais les juifs là parmi les 10 milliardaires ya monde baza parmi ceux qui tokena ba grand géniteur ya monde ba grand savant nous les noirs toza classés te hein mais les juifs là mais ça clair ya koyeba tozo souffrir ne loko moko oyo bayindo ba prêter attention ngote po ba na boyebité les israéliens tango balongwa ki na kati ya prophétie o epesamaki pona bango tango yo Maria akutana ki na ange na Luc 1:33 tango bazoyebisa Marie okobota mwana okopesa kombo Emmanuel o ezolakisa nzambe parmi bango akorégner na trône ya koko na David pe bokonzi na ye kozala na sukate. Tango les Israélites baboyi ko adhérer na kati ya philosophie wana babandi koko bakonyoka na captivité romaine banyokwami tango baye ko se ressaisir lelo baza bato gloire nzokande eza même schéma o biso pe bayindo toza nango na pasi biso pe eza na bilaka epesamaki po na biso ndakisa na 1704 etelemaki ya Kimpavita na mabele ya Mbanza Congo tango wana tozaki na configuration toza nango te ya conférence à Berlin o basakolaka ekoya moko oyo aleki biso na nguya kotelema na Congo akati pona koya kozipola maye nyonso oyo bato bakangaki biso na boumbu bazalaki kobomba sikoyo biso pe toyoki yango tomoni yango mais tozoboya
kondima pe komitia na kati na yango nde sali ke tozala toujours maintenir na kati ya pasi o toza nango ndeko manzambi bozo ko évoluer na bino mutuna moko ndenge boali koloba ezongi biso pena na makanisi ba réseau eza nini mundela la mukakaka asala programme mobiba pona ko maintenir l'homme noir na kati ya misère. Bon eza simple pona ko comprendre ngo na kati ya mokili o tozali toyeba ke eza na bato ya yambo oyoyo bazwaki baninga na bango lokola ba esalelo lokola besakanelo to pe lokola beniatelo eza nous les Africains wana na mabele ya Égypte. Alors tant les Égyptiens babimi à travers Moïse ndenga kutanaki na yawe nzambe na bango na ngomba ya Horeb wana nani baba Israéliens to voilà les Israéliens tant babimi nde bakei kotala eza na peuple moko oyoyo azwaki bango en otage to pe na boumbo yo solo beta l'histoire ya Égypte bakanga ki bana Israël ki boumbo bongo etali biso ba noir na sekali mais Égypte yango eza ko se situer na continent nini problème eza ke batu tango bazangi boyebi yango na bazoye ba pété Égypte o to bet la lisolo eza Égypte nini alors mutu moko ta ko kakola biso aza na moi conscience mukeke tant to bet la lisolo ya Égypte antique ezaki habité na ba noir. Donc Égypte est le loté. Égypte est le donc les Égypte oyoyo biso si déjà totiki mabele wana par rapport ya ba guerre à conquête tozalaki nango na les arabes là bomona ka isika wana mais Égypte to bet la lisolo donc Bible eta so beta histoire ya bana Israël na kati Égypte. To lo banine qui peuple non race noire effectivement na race blanche. Race noire na race blanche. C'est-à-dire race blanche ba outie pa na bango ba ye nde tango ba ye biso to se servir na bango lokola ba esclave nde tango bazongi bango ba ko découvrir biso na ba période concordante donc la civilisation ba beti la lisolo que égyptien to lo banisa ki gloire ya baindo nde balakisa ki gloire ya baindo problème ezali ke baindo bazalaka batu oyo mokili dans na ba continent nyonso na monde eza na ba continent moko te ba pusana kata na cheville ya gloire na force na maîtrise ya nature o baindo bazaki na yango mais lelo baza bisakane lo ya mokili effectivement bazo kufora ba mer Méditerranée ko kino koluka bomo ina kati na bazangi boyebi yango ezangisi bango makoki ya kozanga komiyeba nzokande tango kaka baindo bakoluka kosalela même procédure o les Israélites basalaki ya kozonga na prophétie ya Luc 1:33 nde esika wapi baindo bakomona pe esengo na esika bamona elengi pamba te to connaîtra ki mo besei nango omoni na le 4 janvier 1959 tellement batu ba revendiquer ka mingi na kombo ya sauveur na biso to mona ki esengo ya indépendance le sauveur banani sauveur na biso baindo fumu kimbangu o biso to koy koloba baza sauveur ba sauveur soko mokili yango kokoma na comédie sauveur yango tolobi boy soki kuna bango bazo reconnaître Emmanuel loka sauveur na bango les Européens et les Asiatiques bazo reconnaître Bouddha lokola sauveur na bango lelo baza o baza ezaka ka biso banoir batoza ko ignorer que biso pe na justice ta mokeli to koyi kozanga sauveur te bo komisa ka fumu kimbangu sauveur to aza bozo komisa sauveur na qualité ya kolo Yesu ndenge moko na kolo Yesu to eza logique o ba inone ba yebite ke fumu kimbangu za sauveur na mais tangu batuna ki Yesu epai ya Ponce Pilate yonde mokonzi ya bayuda alobi olobi yango mais eza même question batuna ki fumu kimbangu na kamba bino nde mobikisa baindo alobi ingeta ngai nde mobikisa baindo to ba masolongo bomemango presque kaka lokwa ndenge moko mais problème eza clair que bango ba reconnaître Emmanuel lokola sauveur na bango baza lelo sauvé kaka biso à travers ignorance oyo mondela tiaki na kati na biso comme si biso tina niveau to komi ko confondre réalité na vérité osolo belaka ngo mingi vérité eza nini réalité pesa nini vérité ezali oyo eza pas nécessairement réalité dans le sens où omoni réalité batu nyonso bako palpango mais vérité ya noko tambi eza vérité na ngate raison pour laquelle bango balobi que toute vérité n'est pas bonne à dire donc on appelle ka mususu boye omikosa mino meza nango vérité effectivement donc problème eza que vérité eza selon yo mais réalité eza selon nature donc problème ezali na biso tomonaki yango tango oyo tokomi vers les années 59
lokola batu bazali ko revendiquer na kombo Fumu Kimbangu to guta ki mwa esengo malgré les blancs basala ki nyamu akoluka ndenge ni ya ko tripoter indépendance na biso mais to ko koma sous vers les années 71 biso ba congolais o tozali motema ya Afrique to mona ki esengo na gloire moko à travers président Mobutu à l'époque ezo limbola kaka nini tango tozongi epai na biso lokola président Mobutu atiaki politique ya retour à l'authenticité elingi koloba bozonga na kati na bobino esika wapi bokomona gloire na bino tango kaka tozongaki na bobiso naza sur bato ya période wana bamonaki esengo oyo eza mosika na elengi pamba te kaka na période yango na 73 Vekle bazwaki coupe pe na 74 Léopard azwaki coupe ezalaki esengo oyo ezalaki incalculé et puis président Mobutu azalaki parmi les présidents oyo azalaki puissant na kati ya Afrique na tango wana pona nini po azongisaki kaka batu mwindu na bofumu kimbangu oyo ezolakisa na bokoko na biso matondo ba téléspectateurs bozolanda biso na ngongo penza bozomi penza ebele ba numéro eza affiché bo réagir kolandela masolo to liko sola po na pasi ya bayindo ndenge nini batu bakoki kofanda na continent le plus riche du monde bazala batu o bakokende kokufa na ba mer Méditerranée po na koluka kokende koluka bolamu neteni ya Europe bamboka lokola balman azali parmi ba grands producteurs ya bois kasa salaka na zamba te biloko mususu to ndima tseka to ndima bo réagir na ba numéro eza affiché kolandela émission nenge ndeko manzambi tango bolobi po bayindo babika faut balanda Fumu Kimbangu to loba nini en dehors ya logique ya koyeba Fumu Kimbangu lobi ko bayindo ekoki ko exister lisusu te po to limola mutuna na biso malamu to lobi en dehors ya Fumu Kimbangu ndibino bozo insister kaka ke balanda ye balinga ye basala makambo ya ye na yengo to moni pe lona kati ya terrain ke mingi ya bayindo bayebi na bango pe Fumu Kimbangu te mingi ya bayindo pe bayebi manseni pe Fumu Kimbangu pe batangaka na bango pe yango te soko moni bayindo mwa mingi to komona mona église kimangiste mais to so mona discours obino bosolo bela na ba oyo bande ko église kimangiste et so bima deux discours moko différents c'est comme si nakolo baneni c'est comme si makanisi so bala na te so andero ya Fumu Kimbangu soki lelo bayindo ba se décider na bango bakende batanga na Europe batanga na ba mindele esika moko baya po ba diriger ba mboka na bango bolamu ko yaka te bolamu fo kaka na nzela ya Fumu Kimbangu matondo mingi noko tambi problème na biso ezali eza biso bato liboso te to connaître pasi ya domination ya loposo mususu loposo oyoyo biso to nyokolaki tango baboyaki kokota na prophétie ya Luc 1:33 babikaki te alors ce qui Emmanuel Azanzambe parmi bango yende tango bango ba reconnaître ye lelo babiki biso pe bayindo to yebake Fumu Kimbangu botata mokeli na kati na biso en dehors na bango bomo yezate pe lobiko ezate bomoni na 69 et na 59 lokola Fumu Kimbangu nde ba alimentaki bilenge to baya eleko wana pona kokende na bonsomi mais tant bakendaki na table ronde lokola ba dirigeant na biso baboya ki kotia Fumu Kimbangu liboso po bango nde bazaki commanditaire to bango nde bazaki initiateur ya maïwana bomoni ndenge indépendance elupaki biso mais tango oyoyo to komaki vers les années 71 lokola esalaki ke batu ba se débaptiser bazongi na bakombo na bango à travers politique au président Mobutu batiaki à l'époque et monisaki ya solo ete kobika na biso za soki ka tozongi na bokoko na biso nzoka nena na koki kotalisa biso bokoko na biso na molai pe na monene eza kaka Fumu Kimbangu mais Fumu Kimbangu yendenge tongo bozolo ba ke Fumu Kimbangu bikisi ya bayindo ngeta awa na Congo Brazzaville bakondima makambo bino boloba bandeko baza na Benin na Burkina Faso na Mali na Sénégal na Gabon mobiki popo ngo pe baza bayindo ka denge moko na biso mais tant bozoba ke mobiki ya bayindo et sengelaki bozo bossa na kosala ka nuance entre bayindo ya ba congolais na bayindo ya mokili mobimba po na Haïti pe bayindo baali na Jamaïque pe bayindo baali ngeta ozomona to ebité bayindo bino bozolo bela bayindo ya ba congolais po
Fumuki Mbangu aza Congolais ndenge moko pena ba Congolais po abotami na kamba lelo eza na kati ya mboka Congo. To bozolobela bayindo nyonso baza na kati ya mokili mobimba. Matono mingi noko tambi na motuna loboko lokolo soki asali orgueil ya kozwa bilia oyo ezouta na motema aokufa. Na ndenge nini? Mais po ebongisama po na motema nde alimenter nzoto. Nzoka nde Fumuki Mbangu babimeli na kati ya Congo. Ko bima kaka na kati ya Congo o ya France Fano gâchette ya Afrique elingi kolobake baza sauveur ya ba Congolais te mais baza sauveur ya baindo de manière générale. Et puis biso awa tozolobela pasi ya baindo. Nzoka nde est-ce que lelo soki tolobi to solo la penza sembo soki lelo ba malien soki lelo ba nigérien soki lelo ba ghanéen bazaki na ba sauveur na bango bolimbo ebisa biso ke via ba ghanesa différent na via ba congolais. Na Ghana nini oyo si déjà et salami to na classement mondial ya bévention o ba ghanéen basali. Na Ghana bazana sorta politique nini. Toza biso nyonso ko sibi même sort. Et sort wana toko se débarrasser nango kaka soki tozongi na kata Fumuki Mbangu. Non Fumuki Mbangu toloba nini? Ninge balobaka Afrique eza na forme ya revolver. Gâchette ezali RDC. Voilà. Donc eza hasard te ke Fumuki Mbangu pa ya robota mape na isika gâchette yango ezali. Mais Fumuki Mbangu fallait ko bota ma isika o motema ezali po motema nde alimentaka nzoto yenda pompaka makila o eza ko alimenter nzoto. Donc bakoka ki jamais ko bota ma en dehors yesika o motema ezali. Ingeta yangwana baza sauveur ya baindo. Esika nenge Congo azo soki balobaka soki bo sauver Congo bo sauver Afrique. Ingeta logique pe ke moto ko ya ko bikisa baindo. Na mabele na bango Afrique. Faut abota manakati ya mboka ngo Congo. Ingeta donc faut abota manamboka ngo Congo nzoka nde kondima pe mo bikisi yango abota mina Congo ko bika pe ya bino nyos. Pour preuve ndenge tozolo bana gloire ya présent Mobutu vers les années 70. Ba présent belé Afrique balata ki toka léopard pona olakisa ke tout ekobanda. Et puis les autres ont un événement ils ont salama presque en Afrique mobimba to moni ndeti na Mali na Burkina Faso na Niger baza ko se débarrasser na ba mindele et ça parmi makambo biso ba congolais to sala kiango na moi forme moko meto msutu bato basala kiango bazala ki mal compris et pas ya population naza si so boza ko se souvenir na ba période moko na mboka na biso tension comme même makasi ba période ancien président mais ancien président ba période on attend mona que non les occidentaux ancien président Kabila monsieur ko sala même 10 à 20 ans on l'ancien président na voilà ancien président voilà ancien président Kabila Kabangi président honoraire ancien président voilà président honoraire nzoka nde président honoraire yé na période na ye azwa ki mokano ya kokanga mezo Schengen et abengana ki ambassadeur ya Union européenne. Ah voilà pona kolakisa ke ebandaki déjà wa mais population zala ki akola la poza na kata boyinga nzoka nde sengaki na batu oyoyo bapona makine leko pona kopesa maboko na Fumuki Mbangu bakende kolamusa conscience ya population bazwa likambo na bras le corps po elingisa Afrique mobimba ekota na kata be wana. Donc soki to sosoli bino malamu mu pepe to somona lelo en Afrique de l'Ouest. Ce qui est même on peut penser la machine à Congo c'est que l'ingé aux alandingi ni t'as besoin que Congo yende mutoza gâchette yende bon moi. Mais tout le monde est lelo Mali à Télémi, Nigeria et Niger à Télémi, Burkina Faso à Télémi, révolution, bah président va soutenir par population à Bango. Ce que ça la machine à Congo ni besoin de que Congo ni muto ko porter lumière pour yende mutu azaki destiné à yamba sauver wa ko bikisa bayindo. Ce qui révolution et salami na Congo. Donc ce que bandela ki na Congo elingaki komema liberté ou sinon bonsomi pour na Afrique mobimba. Ce que zalaki bien entretenu, ce que zalaki soutenu par les batunyos oyoyo baza komona vraiment que non, il faut to se débarrasser na l'homme blanc mingi penza batu oyo ba pona makine leko ko pesa maboko pour na libération de l'homme noir nde lelo Afrique mobimba eza secoué to eza sauvé mais lokola bososoli ezalaki makasi na kati ya baindo o baza na kata Congo te yangwana bazalaki komona eloko wana on dirait eza affaire moko ya présent honoraire yemoko donc rien à voir na ba congolais alors pona yango biso totalisi baindo o bazali na mokili mobimba botika ko luka lobiko na bino mosika lobiko na bino ezali soki bozongi kati na bobino kozonga kati na bobino nde sika boya kokuta
fumu kimbango elongo na balongo pe bakoko na biso po balakisa bino oyo esengeli la bino kosala po bino pe bokoma batu ya lokumu pe ya gloire o boza ko envier lelo na kati ya molongo. Ba téléspectateurs bozolanda biso na Vom télévision chaîne ya bonsomi. Ndenge total sarabino manaka nyonso bokukutana nango na Vom télévision bozapaka te botala o lolenge ya bomama o minduli ya mokili o nini. Ezaka ka bemission pour ta implice na bomo ya batu neve ya conscience. Bozolanda biso na kati ya manaka ya bayindo to telema. Po na pasi ya bayindo. To mituna na kape ndenge nini tobotami tomoni esto yokaka esengo te tito kokene kokufa esengo ezalaka te nzoka tala ba makambo ebatama biso bayindo to yebaka te biso bayindo to yebaka te ndeko manzambi par rapport ya sujet pour na pasi ya bayindo ezana ba misusu to ke bokiki likolo po media ezaka ngonga pe media ezaka ngonga na moins 2 minutes nanu bolimbola na botalisa nanu moto nyonso péché oyo tomema eza nini po to mériter pasi ya boye matondo mingi péché ya liboso ezali po biso to se servaki na bandeko na biso lokola ba bisalelo bandeko na biso banani bandeko na biso s'il faut to lobela bongo ba peuple oyo bakelami epai ya tata mokeli les occidentaux to les blancs les israéliens baza bandeko na biso na sens où tata mokeli ndakela bango baza ba être humain na kati ya mokeli lokola tozwaki bango lokola ba bisalelo nde yango na péché na biso ya makasi mais ekomaki na période moko na 1921 le 6 avril au fumu kimbango batelemaki pona koloba awa ezali suka ya 430 ans oyoyo biso tonyokolelaki bana Israël na mabele na bango kasi toyeko koma na deuxième péché oyo ezo maintenir biso bayindo tilelo na kati ya pasi ya kozanga ko reconnaître fumu kimbango wana lokola sauveur na biso yango wana ekomi deuxième péché pour na biso nzoka nde eza simple ceux qui te comprennent que les Israélites babiki po ba reconnaître Emmanuel Dieu parmi eux eza pe na pete po biso pe to bika to tanga parmi les 10 meilleurs tous les 10 millionnaires les 10 milliardaires na monde na top 10 ou sinon to tanga les 10 génies savants na kata top 10 po biso pe to tanga eza simple biso pe to zonga kaka na bilaka o epesamaki na 1704 epai ya Kimpavita ete fumu kimbangu o bakobotama na kati ya Kongo ya kati yende mobiksi na biso soki tozonge epai na bango ya solo lisumu esalaka ke tozala na kati ya boyinga pe na pasi ekosila mokolo wana mokoto reconnaître fumu kimbangu matondo mingi soki ndenge bolobeleli wana kasi réalité ya mokili oyo tozomona lelo na mokili yango wana te soki bayindo ba continuer na lelo baza nango lelo ya ko reconnaître ndenge bolobi bato baza na babikisi na bango ndenge lobi ke lelo bayindo ke bato la majorité bayindo baza na islam na christianisme soki ba se maintenir na position wana bazala na bango ba chrétien libela bazala na bango ba musulman libela batika la bongo to lo bani tous attendre na bolamu te pe bayindo ekotikala jamais kozala bolamu pona bayindo po ekotikala ka pe jamais komona na mokili ya bayindo siège ya ba religion wana na kati Afrique. Mais ba mosquée za minene na bi église bisa minene. Kasi ba mosquée tozolo be la siège. Bomoni Mecque eza siège ya Islam. Ce que zaki religion eza religion pour na sali ya humanité. Mingi penza pour na ba africain ba ko tsompe même matin na Brazza. Pour niti le la kaka na kati ya Arabie Saoudite après combien d'années? Okasi mais truc de kolobani ça pour prophète pour tous mettre ça islam te mettre bandi pe de liquide ça pour prophète Mahomet à lequel a été nouana. Ah ce que le prophète Mahomet lequel n'était nouana fumukima on peut balekela na kamba. Donc problème na biso ezali eza simple to comprendre to za posa ko tambusa makanisi na biso te au moment où makambo ezomona na pole était siège ya religion christianisme evani na kati ya Vatican lelo 2024 ya bane balongola kango te ba déplacer yango te batika ngo kuna po bayebi ke c'est leur religion et siège ya religion islam eza ti lelo na kati ya Mecque autant d'années esali balongola yango te donc ezomona na ke baza batu oyoyo
awa wa bayaki kokumbela biso négativité to contraire ya ba religion na bango yango ezo maintenir biso na kata pasi. Alors c'est simple biso peut considérer lokola nkamba siège ya religion oyoyo to esika wapi oyo Fumukimbangu babimelaki esika wapi o biso bayindo tokozula énergie ya kolongwa na kati ya dépendance ya baloposo wana matondo. Ba téléspectateur bozolanda biso coupé. Ba téléspectateur bozolanda biso boza biteni na biteni bo réagir na ba numéro eza affiché mituna na bino to pe na bapel na bino. Ndeko banzambi petit à petit so benma na kati ya suka ya manaka na biso émission ba yindo telema obalobi ke eloko moko te boko sisengo njo soto to solo yango na kati ya mokolo moko. Oto solo bela pona pasi ya bayindo. Bino bolobi te moto aza na clé pona bolamu ya bayindo ezali nani Fumukimbangu. Mais Fumukimbangu akufa. Soki Fumukimbangu nenga kufa bongo. Bino soko bolobi ke bayindo po babika balanda Fumukimbangu. Ndeko. Donc tolo banenge nini bayindo bakobika ka lisusu te po moto ayaki po abikisa bango. Abikisi de kunono bayindo te mais yemoko akufi kutu déjà. O ndeko mo okuta alobaka mabele kutu sala nini emela ye. Ye pazo zela esambiselo ndenge moto nyonso soka kufi azelaka esambiselo na ye. Mais tomoni bino les gens africains bimia balanda Fumukimbangu yende mobikisi bayindo. Mobikisi sengela zala vivant to mobikisi fazala mowei batunde bakende kosepela na mowei. Matono mingi noko tambi na ko tuna biso mutuna eza malamu mingi o esengeli batu koyeba Yezu aza na bomoi kaka na molimo tilelo mena mosunisa akufa. Oh, kokotsa biso sika wana te. Emmanuel aza na bomoi te kolo Yesu après 3 jours mabele sanza kiye. Kokotsa biso sika wana te ndeko manzambi après 3 jours mabele mela sanza kiye. Bon, omoni discours wana eza discours ya batu oyo tolobela baza ba ignorant, ba o baza na boyebi te, ba initié bazo comprendre. Problème eza ke prophète Mahomet aza vivant tilelo na molimo mais na mosunisi akufa. Fumukimbangu baza vivant tilelo na molimo na mosuni lokola nzoto eza limité esengelaki ezonga esika o bazwelaki mabelo basalelaki yango. Mais toyeba boye moko te o lelo aza na kati ya religion chrétienne ou sinon aza na religion islam akoki kolakisa biso adresse ndeti bao baza na kati ya religion islam bakoki kolakisa biso adresse ya prophète Mahomet esika azali ti lelo esika vandaka. Moko pete oyo aza na kati ya religion chrétienne akoki kolakisa biso adresse ya esika oyo Emmanuel avandaka to Jésus avandaka. Donc elingi koloba batu wana nyonso bazalaki bato oyo balataki molimo moko ya makasi pona objectif ya koya kobikisa ba peuple na bango. Mais lokola balataki nzoto mosuni lokola bango bayaki kolakisa population ndeni ya otambola to peuple wana ndeni ya otambola na principe bayeba ke nzoto ya mosuni kolandela principe ya bokelami na yango ekoki ko vivre ke 1000 ans ke 2000 ans. Eza kaka na mwa mikolo kasi molimo nde o elataki nzoto wana nde eza na bomoi. Donc batu babima na bango na kati ya confusion wana bayeba ke Fumukimbangu baza na bomoi pe bakotikalaka libela kozala na bomoi tango mokili eza mokili. Tonton solo ba peso adresse ya Mahomet adresse ya Jésus physiquement toloba soki salamela pa na bango bazoke bakufa na musuni me na molimo baza ko exister ça sala marape po na moto nyonso. Eza principe ya wana kaka oyo bango balakisa ke pa ya ba peuple na bango yango Fumukimbangu pe baye kolakisa biso. Donc eza nango te pona biso élément moko ekoki kolingisa bayindo kolinga komi kotisa makasi na kati ya basota ba débat wana oyo ko apporter eloko te na kati ya bomoi na bango. Mais la religion chrétienne bazo se soka le sel moto mabele sanza ki après 3 jours ezali kolo Yesu. Mais nos côtés mais ba reconnaître que bato mususu pe ke ba c'est quoi lokola kolo Yesu même ikutu ça peut na ba prophète na kati ya Biblia ba Ezekiel ba ba prophète ba Eli ba ba prophète ba Moïse ba prophète mais Biblia côté wana pena lobelité ya betinde c'était côté kasi yango tolobaki ne bandeli Biblia ya kolobela bato vérité o eza musika na réalité.
réalité eza mosusu vérité mpe ezelo mosusu tolobi bien balakisa biso adresse ya Emmanuel lelo eza tombo adresse ya prophète Mahomet eza tombo ya nzoto ya mosuni mais ya molimo te. Donc ndenge président de la République akendaka na Israël ako déposer gerbe de fleurs na tombo ya kolo Yesu yango ezopesa bino courage ya koloba ke adresse ya kolo Yesu eza tombo te yango ezosunga biso kolakisa na bayindo botala nde réalité oyo bokanisaka eza vérité. Et puis le seul document omoni les deux religions wana na kati ya badocument na bango eza na belema oyo to mosusu tokozwa libakwa kosolola oyo ezolakisa vraiment ke non eza mosika na réalité batena bapropos moko oyo eza ke fo eberne mpenza bayindo ti na niveau bayindo bazanga kososola bozomona ndeti soko otali na Matthieu chapitre 26 verset 24 Yesu oyo bayindo bakumisaka par ignorance azoloba mwana na moto esengeli akufa selon makomi mais malheur na moto akotekisa ye alors que ya yaka po akufela bato. Bon, et ça, olamusinga nanu. Matthieu combien? Matthieu 26, 24. Ayaka po akufela bato. Comment yako iko? Dans le plan, et c'est là qu'il y a Yesu aïe. Effectivement. Selon la Bible, akufela la bato. Effectivement. Mais alors, ndenge ni na koki komodir muto occasionnel liwa na epo lingisa ye azala sauveur. Oh, yo repengwi sabato. Et puis muto wana ke iko midiembika. Oh. Et puis lelo chrétien nini na kati ya mokili akozwa risque opesa mwana ekombo Judas Iscariote. Oh. Alors que les plus grands saints a occasionné qu'il y ait Jésus pour éliminer sa sauveur. Mais problème n'engage na na posa ndena se kuisabaino à travers émission tozo sala na kombo fumukimbangu pe ya balongo nyonso. Donc acto nani Yuda si a posé qui a koteka kolo Yesu aza moto moko fo religion chrétien et matisaye et kumisaye. Mais normalement nenge nini moto sali acti yoko mema munaliwa c'est que yo soko moni yoko collaborer na ba criminel. Mais problème est que bango balobaka grâce ya makila to grâce ya liwa ya Yesu et acheter bateau. Voilà. Et zongisi bateau na boyoka ni nzambe. Mais ce que za bongo Yesu akoya ko regretter pour na liwa na te et puis akoya ko modire te la personne a occasionné ki liwa na e. Oh, c'est clair. Donc c'est que Yesu a ko regretter. Ce que Yesu a regretter pour na liwa bateau ba célébrer liwa na e wana. Yesu a la kana aptitude nini pour na bango. Donc ce qui est moko mutu akufa ki a regretter pour na mutu atekisi po baboma ye bino batu boko ya sima soki boke ko célébrer liwana mutu wana kozana kanda bino susu boza ba malfecteur boza ba complice ya regret na ye oyo ye azo regretter par rapport ya ndenge ya liwana ye. Donc ye bomi kozanga sona maloba donc kolo Yesu logique ezaki lokola sepela ki na liwa wana te ba chrétien pe bakoki jamais ko célébrer pe mokolo ya liwa wana baza na tangu te po ba vrai chrétien baza na raison moko ba sepelaka liwa wana o eza totalement différent na oyo ezomona na lelo epai ya bayindo po bayindo baza na kati ya boyinga eza simple ko comprendre Yesu oyo bango Yesu oyo bango bazoloba ke c'est lui le saint des saints. Yesu wana bazaki na conversation moko na notable moko so boke na Luc chapitre 18 verset 18 à 20 azoloba na ye bon maître alobi nani nde bon mutu moko taza malamu kaka mokeli ya likolo na se ye moko aza ko reconnaître kaza na insuffisance malor ke biso notre sauveur akomaki liboso liwa boye alobi ke o elingi tata mokeli salama et puis mindele balobi ke baza na ba document na ye azalaki homme ordinaire te balobango pona sauveur na bango te balobon pona sauveur na extraordinaire aza puissant makasi wana fumukimbangu mobikisa babikisi mosekwisa basekwisi donc ozonga na bango nde kosekwa ya boyino ngona mona ko fumukusa sala ba assurance moko bayindo bakobika balanda fumukimbangu donc ekolo ngo yango donc lokola fumukusu bayaki kolobela na part na bango te bayaki kolobela na part ya tata mokeli kati ya fumukimbangu na nzela ya fumukusu yango wana balobaki ke bayindo bakobika avec ou sans consentement na bango. Et puis nzela fumukusu bazomema biso bayindo eza sel nzela oyo ekoki kokomisa biso na esika tokomona gloire. Libanda nzela wana ezali fumukusu bazali oyo fumukimbangu balakaki motangisi pamba te soki bayindo bazonyoka meza po baza na boyebi te
yango wana bami yebite nzoka nde fale motangisi aya po akumbela bango boyebi o eza rien à voir na tous les bêtises ba savoir inutile o bazolo bake bazuna ba université o et produit rien et produit délinquance et produit makambo ko eza longi o toyoka ke fumuki mbangu na ba professeur ba prophétie fumuki mbangu ke fo batinda longi wana ne fumukusu nde wana oyo fumuki mbangu batikela kibilaka olimbisi bandeko to bazolo bela longi na kikongo na lingala babengi motangisi na français babengi enseignant ye wana fumukusu kia munzala mpana na ngola ntsaku nevunda oyo wana kombo na bango ezali koloba bonsomi nkusu ndeke ya bonsomi ata soki ozalaka na bolingo na ye makasi ye pa lingako makasi akobotela yo te na kati ya bowumbu epuis soki aboti yebake akoki te kotika bana na ye na kati ya bowumbu yango wana biso baindo na lekolo chaku biso baindo na lekolo yango batambolaka mokolo na mokolo bozomona bango na doloba nini ndoi na ye ingeta do chaku nanga bona bowumba botaka te yango po motangisa baindo pe fwa te eza mobeko moko exceptionnel po na ye tango tomoni fumukusu neleko o tomilobela keze leko kobika alors donc azo symboliser bonsomi ya baindo ingeta bonsomi et surtout aboti biso bato tozana kata ignorance ozolobela oboke boyebi baindo bazangi toloba nini nde tata mokeli na nzela efumuki mbangu bapesi fumukusu baya batangisa nde baindo balanda yango po baindo bakoma bato na kati na mokili mais eza simple ko comprendre noko tambi tolobaki bien que ceux qui les Israélites babiki po bazongi na prophétie ya Luc 1:33 biso pe ko bika eza soki tozongi na bilaka ya Kimpavita ya 1704 mais lelo porteur rénovateur muto azomema biso vers gloire to bilaka wana likokisi na yango eza ne songi nzila fumukusu alors botala siko distraction loposo pe mbatie na kati ya mokili epimeli miso na biso komona likokisi ya bilaka ya fumukimbanga à travers ne songi nzila donc kobika ya batu de ko na sosoli malamu ngeta kobika ya batu ezalaka préparer na mokili ya molimo na bango batiaka nyonso déjà en marche ba planifier et puis ba responsabiliser effectivement lobiko mais tata mokela za tata ordre akoki kotia bino te botambula de manière dispersée bon bokanisa ke boko ko réussir bataille il faut toujours botambola selon principe ou selon orientation oyo yati alors orientation il faut représenter dans la personne donc ko kabona boete po eza na bato misusu nde balandi bino nanga baréaction bazo réagir siko lelo olobeleli ya baadresse mokili ya molimo mokili ya mosuni boye bazosinana so de na régie kuna tozochite na émission mais tokokabona seke totuna bino yebisa biso bayindo soki toyambi tolandi fumuki mbangu tobiki or vexement na kata Bible balobi celui signifie la vie éternelle à connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus opesi ba argument na yo pesa pe na bato pour convaincre pe na bandaku fo balanda fumuki mbangu so soki tolandi fumuki mbangu mais toyeba ke kolala na kolamuka pe liwe pe kosala nini ekoya soki tokufi na kombo ya fumuki mbangu tandis que balobi ke garantie ya lola garantie ya vie éternelle eza koyeba nzambe wakeli likolo na se na motindami na ye kolo Yesu soki biso soko tokufi na kombo ya fumuki mbangu sort na biso ekozala nini ndeko wana mutuna esuka po emema biso na bokabwani ya mokolo mwa lelo matondo mingi na banzi eza bandeko na ngai baindo bo sunga biso penza bolanda biso sans ba préjugé nani asepela kokufa libanda ya mboka na ye kokufa na mboka eza avantage naza libota matondo kokufa na mboka oui eza avantage matondo donc libota ezali lokola ezala kundanga na honneur effectivement lobatela nzoto na ngai effectivement lokola mutu moko tasepelaka kokufa libanda ya mboka na ye elingi koloba kokufa na kati ya bofumuki mbangu ndo okufi na kati ya mboka na yo ngeta explique ngo nanu donc tolobi ke lokola batu basepelaka te to mutu moko takoki kosepela kufa libanda ya mboka na ye
yango totalisi kokufa na kati ya religion chrétienne eza lokola kokufa libanda ya mboka na yo to libanda ya bobino. Mais vie éternelle o babike sala nyonso liwa pe ezali bina na yo mela na yo liwa pe ezali mais leseli moto azo garantir batu bomo ya après liwa eza kombo wana ekolo yesu soki siko lobi so tokufi na kombo ya fumuki mbangu ningo lobi to nzima ka to ntimi to fumuki mbangu soko to kufi na kombo wana problème na biso ni siko ezali liwa mais ndeti Abraham andimaka Yesu te ne le connaît Yesu azalaka te mais azana vie éternelle te tilelo si yende akutanaka na mobolati to riche. Donc Lazare à travers Abraham à travers Lazare nde bazaki na conversation na riche akufakati bon moywana Lazare ya se kwa zalaki nango kuno babet la liso na Bible azwaki yango po andimaki Yesu. Donc on dit mais Yesu ça garantit vie éternelle. Non mais problème est que vie éternelle est un principe, vie éternelle est na molimo et na mosonité. Oh bongo ndeti basavuka to yebango kala yango kutekelama avant biso tozala mais nde nezakati lelo alors ke ndima na pe Yesu te. Banzete banyama problème eza problème ya batu soki bakomi na kati ya boyinga bakomaka komona tout eza normal et puis babimaka na kati ya principe vie éternelle eza principe tata mokili atia na kati ya mokili pona molimo nyonso et non pona mosu. Donc atana ndimi nga kolo Yesu te na za vie éternelle mais eza nga problème nga nde yango wana vie éternelle pona yebi kende to sa nyonso to sala to kokufa. So problème est ça que atana ndimi nga kolo Yesu te na lani fumuki mbangu naza nga na vie éternelle. Donc problème est ça kaka o bino esengeli boyeba noko tambi vie éternelle est un principe o tata mokili atiaki pona bikela monyoso na mokili en dehors ya kondima Yesu. D'abord kondima Yesu eza po ekomisa o mwana nzambe bomona te ke eza bêtise ngai pona koma mwana mutu donc enfant adoptif il faut nandima Yesu na préféré nandima Yesu te pona tikala mwana nzambe ya kokoma te mais ya kokela mape ya kobotama. Nete lo baka po okoma mwana nzambe fo ndima kolo Yesu eza pe kaka mabe. Non mais problème ezali koma ngai na koki kondima na koma mwana ya tato abotinga alors que si nazala déjà mwana tato abotanga. Ba téléspectateur mokama nzambe nyonso to solo na mokolo moko te ndoko nzambe boko pesa numéro ya téléphone to bolimbi si to promettre ba téléspectateur eza mbala na bango ya liboso to ya mabango na manaka na biso bayindo to tele makasi ekozala mbala ya suka te. Tu évites que après avoir n'engé émission l'équipe boé botike la biso mituna bolandi biso na YouTube botike la biso mituna bo proposer pe ba sujet oyo soki to kutana susu na ndeko manzambe to kutuna susu bango poto kwa évoluer na bango donc to bendi suka nyoso to solo na mokolo moko te to bandi pe to liki ete lelo mokili nenge komelili réseaux sociaux WhatsApp mutakoza Facebook WhatsApp mutazana facilité atu na pe mutuna bo ya na bango ne sika base na ti ba yozela susu bino na émission ya liko ya to pesa numéro na bino ya téléphone o bali ko salela WhatsApp et sunga ba téléspectateurs oyo ba sepele na bino ba ko ba koluka batu na mituna na ope ba sepele na bino te me bazana posa batu na mituna ba ko tuna malobe pa na bino tondo mingi noko tambi pamba tendenge bino mo botalisaki TV ezalaka ngonga bien que ya koloba eza penza mais lokola ngonga ekomi na suka toko zongisa matondo ya mbona bino tozongisa pe matondo na baebanso bakozwa libaku ya kolanda biso mingi penza na Vamu TV pe bona ba plateforme nyonso o azana posa ya kozwa biso mokambi manza mitimba akoki kobenga biso na numéro 09 92 860 688 09 92 860 688 nde wana ekosunga biso to solola vraiment na bozindo po biso objectif na biso ezali kaka bayindo balongwa na boyinga bakoma na boyebi o ekosunga bango bakesenisa to pe ba vivre esengo na esika babanda kosepela na elengi to babanda komona eza na tina baza na ngambu ya elengi matondo mingi na bino ba téléspectateur ya Vamu télévision ya émission bayindo to telema oyo yobo zwaki lisusu ngonga petango ya kolinga ete ya koluka kolanda biso na manaka na biso ya émission bayindo to telema émission éveil ya conscience to solo laki se passe ya bayindo comment fait-il batu bavana na province na continent les plus riches richesse ya bayindo eza na biteni nyonso na mai na mopepe na bazamba bisika nyonso baza na 70% ya bomengo ya mokili
le reste ya mokili oyo etikali bakaboli bango 30%. Mais bayino bavanda esika bayino bavanda esika 70% bomengo mokili yali pe baza bayino bali konyoko bakoleka mokili mobimba botala neti bali kokufa na bamer Méditerranée ndenge mpona koluka kotraverse kokende Europe. Ndeko manzambi ntima toyambi awa alobi ete po biso bayino tobika esengeli tolanda fumuki mbango balimboli fumuki mbango aza nani balobi chaque peuple soki abungi nzambe akeli etata mokili azaka na ligne o atracelaka ye pour asauver abikisa ye nzela o batrasaki mpona bomo ya bayino nde bapesa pa ya fumuki mbango eyaka bango esalaka bango mosala bakomaki na suka te ya mosala na bango bazwaki kokoso mpe difficulté nde balakaki kolandela baprophétie bakotinda longi enseignant motangisi na lingala ndenge tobengeleli ye oyo akoya lisusu alakisa bayindo nzela oyo tata mokili atrasaki mpo na bango mpo emema bango na lobiko na bango ne bango wana babengi ne songi ya nzela fumuku soki ya mozala pana na ngola koko ya suka mboka mokami ntimba manzambi ntimba bake pli lo alobi bino baye obozo bake soto landi fumuki mbangu tokozwa vie éternelle tabi vie éternelle ndenge muta botami abotamaka na vie éternelle ezalaka na nzoto te ake kutu musika lobi oyo nyonso yebi ke soki Jésus aza vivant na mosuni apesa ye adresse abi adresse à Jésus sa tombeau esika président Kisekedi akende kodépose gerbe de fleurs biso nyonso bakongolais tomonaki yango adresse à Mahomet eza tombeau bakufi na mosuni kasi milimo na bango kombo ya kolo Yesu te mutu kopesa garantie ya vie éternelle apesi exemple ya Abraham bamonana na Yesu boye te apesi exemple Lazare nyonso tokoloba na mokolo moko te osepelaki na émission bayino totelema ngai ndeko na bino tambi koka noko tambi koka soko olingi okota na contact na biso na ntina ete soit toparticipe na émission to mpe otikela biso sujet oyo toluka toyamba mpe bandeko mosusu mpo tosolola na bango okobenga biso na plus 243 82 319 22 25 plus 243 82 319 22 25 to mpe plus 243 89 73 29 974 plus 243 89 73 29 974 na Facebook okomeli ngai tambi koka totia profil ya Mbuta Lumumba otiki demande tokoyamba otiki message toko répondre yo soko sepelaki na émission ngai na présentation ya ngai ndeko na bino tambi koka invité mokolo molelo zaki mokambi manzambi ntimba otopesi longonya matondo na nzela ya cadrage na bilili muta songaki biso ndeko na biso mbala mansadila na nzela ya montage zaki ndeko na biso ntimba topesi mbote epai ya DG na biso bokiti topesi pe mbote epai ya lunimantsweki na biso noko ndombele botale elongo na dipro ngala pe bandeko nyonso ya Vom Télévision o ba soutenir biso po te émission mokolo molelo ekomela bino na ndaku kimia tata mokeli balongo pe na bakoko na nzela mfumuki mbango ezala na bino tokutani na manako ya likoya bayindo totelema Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele